Salut, très cher Internet. Balandinho sur la RDC International. Chez El Patrona, la diva, la queen, mère des mères. Nous sommes Rolanda, votre serviteur. Oh, toujours assez la bino musala comme il faut. Le loto kiti na lemba, cause la bino moko ya ba artiste na bino bo sepela nae. Ozala quelque part, les lois sous quelque part. Juste pour nous lobela un peu sur l'actualité où ils ont sillonné presque partout dans le monde. Lui c'est Yannick Dindo. Ozala qui est pas Maïfoudre Didier Lacoste. Balobi le longwe pas mvama, akomane na maison mère. Toye bango tant to pas na awa. Je dis un grand merci à mon cordon J.R. Walungwa, grand frère propre ainsi que mon ami personnel FO Perso, Yeba Bengarae, héros dans l'ombre Peggy Walungwa. Sans oublier en direct de ISA, Maréchal Souvé ISA, Balobi restaurant Yolo Ezo, Congolais nyoso tout. Pas en États-Unis, Tokutana na Dallas, na ISA wana, na restaurant Yolo Ezo chez Maréchal Souvé USA, Tobo Sanité BM Mwana Congo, Tobo Sanité Shagi Mavoka ma vocation, sans plus tarder, nazo benga invité na ngai, azoko ta déjà, na plateau, ndenge zala kaka to yambaye, donc. Danger. Donc, Babignon se zaga pour le confinement. Mbota confinement, Corona te éviter place ce Voilà, donc Yannick Sali. Ouais, ça va par la grâce de Dieu, un respect à la fanatique, on a caché. Pour les monde comme toujours se protéger, toujours la lubrifiant nayo. Pour nous soukola maboko, pas de bagité ton boss alors il lubrifiant. Tout ça ici bango dans la route tanga pena dictionnaire comprendre qu'il est lubrifiant. Ah voilà. Ouais, lui c'est Yannick Dindo. Détergent lubrifiant pour le main. Pour se laver le main, faut bosanga ngote na ba palais et cache-nez, éviter des contacts inutiles. Toujours maloba le big boss, le roi de la forêt. Là, je m'en vais directement à saluer le big boss, le roi de la forêt Igwe. Papa Bandara père Fungo Laranzela, la pessier, mes respects mon boss avec maman Sylvie mon pata, maman Exaucé Gladi. Félicitations Exaucé. Ndinga aussi sabanchik nae na makasi ya papa nae na papa na Gladi na makasi ya le big boss papa na bango azo sala toujours bana batanga banchik bakota bakoma toujours mire félicitations na Exaucé. Merci Yannick Dindo tokitaki na mabele na yo. Aimable téléspectateurs internet on a toko fanda na biso déjà. Pas de problème, merci. Pour comprendre biso toza en direct il y a ville de Kinshasa. Na commune na Lemba toye kozwela bino artiste na bino comme d'habitude na bisaki bino Maréchal Souvé USA resto Yolo Ezo na Dallas balobi yonde makambo muto kangi masolo mikolo Shagi Mavoka ma vocation na lakaki yo libanga yango wana Marlène Kachama la surnaturelle Yannick na mono boki bato bige na boka tona mode confinement na boki fe nga adosenga maître Sengi balobi ngasani toujours na kata ba Suisse ve nga dosenga maître Sengi babinga solar na ba vema oso talibo balobi oh arofina nga bookinga donc simple va solar roleka mundele va solar roleka manégram wester adosenga maître Sengi qui ngasani toujours na kata ba Suisse donc je vous salue adosenga to bosani peut-être to pesi mbote menga na kopesa yo moto to kotana na profondeur Yannick oyebi eza première fois na chaîne na biso ba découvrir lisolo na obeta lelo batu bayebelaka yo chez Maïfoudre lelo oyo et pas le big boss le roi de la forêt. Alors ekomi nini yango yo parfum d'hiver na masa na bino moko chinois biko chez le big boss le roi de la forêt bosani Michigan na bosani Michigan ça wana to ça wana parce que moni na bandaki déjà au pesa on appelle sur le big boss parce que yé ta na repesa ta mbote 10 000 fois pour yene mokonzi yene source donc moni le big boss ça papa moko boye mutema malamu makasi pe ça le seul leader depuis maramba wenge banda leader tomba ça qui ensemble leader appelle ça ba l'espace leader ça là que so ba no yebote ba yebayo si lelo na wenge musika maison merci lelo biso yotoye donc
c'est pas donné à n'importe qui. Et comme il y a une maison merndine, pour le monde entier, Hollande, Suisse, Allemagne, presque partout dans le monde, bah il y a qui on a pas my foudre, les lots se retrouvent pas Big Boss. Quoi ça vient à la coste. Normalement, au Moni Moussala, ils ont la frontière. Normalement, on a talaki ndenge zaki na utepera na palais, on va na palais na habité. Fona Lucasco Moussala oyo mais mana be énorme. Ezate Moussala mo Rolexa R AG leki elonge ziki et comme le kola kake likolo orchestre mo so bundela mais bazo so ngisolo ba sincèrement amabe. Normalement siko ba Gaël ba kola ba Jesse ba kola ba Andrea ba kola pourquoi pas penza ma repesa bana msusu. Donc il faut encadrer déjà dans haut bazanan. Alors on encadrer ba ondeni. Na biba na mutoki na yo ne ozwa. Na musala na yo ne se retrouver. Oroba nobela ba prière lelo tilobi mais so oza courageux te à affronter boulot mobo. Ça mo sala ndé. Ça mo kitsa soumante. Do faut luka boulot on a kena ko toquer porte na ngana wenge musique à maison mais pas le Big Boss le roi de la forêt. Motema molé munene, motema maman Sylvie Mampata, papa n'exaucé gladi a fungule lenga porte. Ya wenge musique à maison mère. Na sala ika ndeba tuba sa na la zamba nga sa test na la zamba. Na la zamba pena avant to longa na la zamba. Na yépé, na sali test en coulisses. Bazunga et pas chef nanga l'occurrence chef na biso papi kakol c'est bondo ya machine motema maman ligne d'énergie papa na cheki na merveille chilo et à l'occurrence sous chef na biso de discipline Igo Santé à l'occurrence chef de répétition oyo azali Bikoril Makaba donc ba récupérer ngai ba l'axinga na biso le Big Boss pas checker nga lisusu et public et récupérer le Big Boss a confirmé ngai et lelo a pris un coup de formation accéléré na yembi na katia formidable au batu ba ndimagité. Est-ce que tu as découvert vocal au chaki na formidable? Oya kaka na binanga wa rebela ti nona zondo ya motonga jango malagoni ashini wezo ibayere kaka te ororo adosengo keloko la flèche allait à sans retour la bougie esilanga na chandelier lelo moye bonango kobima na horizon ya wana keri Freddy ngoma janisi itano siko côté mon ok nango no welengama marebo emukatimbirima enzinzana ya Noel boye miye adosenga motu nanga nini no welengama ngebe excellence ngamba ngebe ngoyi musoko ngebe ya mama Esther marebo wana siko ça ba joue vocal yango na beta siko oza ba joue siko neto bando sakana bato wano mema ve nga dosenga nga linga mélancolique adindo yoko atikela biso bana danger suka vocal yango wana formidable. Aimable internet quand on a bisaki bino c'est l'artiste il faut yemba trop parce que c'est en chantant auto découvrir corde vocale et ce que ça lipo mikolo yo ba lobi exercice comme ya chant suka okolego fingi mais exercice comme ya chant mongongo fait loba Jer Walungwa Peggy Walungwa sans oublier Marlène Kachamala surnaturel Marshall Souvé restaurant Yolo et zone à Dallas communauté congolaise tout bon États-Unis tokutana mingi na restaurant Yolo ezo chez Maréchal Souvé USA wana nde makambo olia mbembe olia liboke olia muto ntaba olia nyonso ya congolaise wana BM mwana Congo libanga yango wana bon tozonga na actualité formidable babi mikolo yo bokomo beta ba concert à live le Big Boss autorité morale yetanga bimsa bat balandara Tinani li souva landi li yem tabana mamba double zenith yet tanga beta bat msupe ba ya neti yem tabanda mamba ba dede ye le roi de la forêt to bandaki initiative to moni qui était confinement oui et ce soir bande on a biso msupe na ba palais amso azobela na été mais reçoit crise attention pour anini trop enfermé misupe ba célibataire misupe ba bala misupe ba zo ba déception ma bala ce qu'on ba confinement ba mususu confusion au kota mutu musu akufinaka na souci mettema corona parce que le roi de la forêt la bino po bande on nga ba frère nanga ba fanatique à bonne musique ba fanatique à wenge musique à maison même ba le Big Boss le roi de la forêt ba sepela ndeni concert en ligne na page YouTube abonnez-vous massivement ou rançon officiel
chaîne Weranson officielle, n'a pas page YouTube, il y a le Big Boss. Vous s'abonnez massivement, vous CP là chaque samedi. Neti samedi passé, vous CP là. Vous massivement na page YouTube, chaîne YouTube, il y a le Big Boss. Vous CP là chaque samedi. Donc bateau basalara, oh AVC Ngagoya. Donc sauf fandi quand on fait les concerts à le Big Boss autobé chaque samedi. AVC Kimi. Donc samedi au bosa sur un concert sur live. Samedi au tous en live chaque samedi le Big Boss a live en confinement. Na salle vide, autobé la bakit. Mais toi c'est le sabato, bah t'as la mission en direct, na ba téléphone, na bango, na ba ordinateur, na ba chambre, na bango, na ba salon, na bango confiné, na ba Paris, quand na ba pototé, na ba Afrika, na ba Congo AP, na ba Bumba, na ba Bunia, na ba Goma, Gumbashi. na ba Lugumbashi, partout de là. Place Batuto, ba kuma ba Kro, ba zo CP là, ba se divertir avec le Big Boss, le roi de la forêt nord. Qu'est-ce que c'est wenge musique à maison mère. Donc petozo pesa bango o balobara, hein? To pesa ba premier soin. Pour bazala toujours apaisé pour montrer que le Big Boss le roi de la forêt azana bango toujours plus près et ça te que binoba musique ah wenge na oka ah musique stress parce que tout ça na bino à chaque samedi. Mais yo il paraît que Ozoki ça vient na ma foudre hein Ozoki si vient na bino ma foudre bo longwe na ba parfum d'hiver ba Michigan bino to bo longwe ka mupi kumbala mo boye pa vina bote que Ozoki si vient na bino quand même déception bo sali mamutu yo na pa quand même na Lubumbashi na confinement au monique na lati blouson mais nazo bongisa te. Donc il a ici que de tourner na biso page Yannick Dindo de roi de la forêt biso chez biso le roi de la forêt tini biso teto finga rabatu bat bayebi na nyoko makasi masa na ngai yebi mudi masa na ngai yebi na nyoko makasi na marambo ya musala wa musique na sali ba promotion o baloba o bunda na mupepe. Donc si tu leka ki masa na ngai mudi yebi na souffrir to na marambo na bundi na mupepe trop mais sikoyo le roi de la forêt a récupéré Moana. Il y a un grand frère Nadine de Yogo, à son âme. Pour le roi de la forêt, le roi papa Lekinangai a récupéré Moana. A fait ses formations, parce qu'il a accès dans le monde entier. Ya. Tu peux t'assumer sur la polémique. Tu as longwa de la connaît si là, baby qui a longwa pour venir Nangai, pour venir à Bana, pour venir à Lobby. Donc tu as bon à venir à Malamu. Xavier Photo, PDG, mon ami personnel, ma nièce Dorcas na Turquie, sans oublier Fabrice Mputu, Elda Wamba Wambaskin, Elda Wamba, mauvais garçon, un jeune boss na Canada, Masananga ba big salutation, babi Mastananga ya mutema. Un ami de souffrance, Caleb Sanza en direct des USA. Pourquoi pas Shaggy Mavoka ma vocation Patrick Menka ombre jaune nabisa bino makambo ye ndongwa mabe Yannick Dindo ouais nayebi ke osa soda babi tokota na bwaki ya na Laurent Sokoko ya Laurent Sokoko tokoto ya Laurent Sokoko toko bimasiko yo po tokoti trop venangai balobi mikolo yo nombre de vie ah bino boso beta ba concert à live na YouTube. Robino a payé déjà aningi saki de monde ba biende aza au top ya ba nombre de vues ah bino bo beta ba chaque samedi na bino en live est-ce que wa dire que non ba nombre de vues au bo beta na YouTube ezo ele ga masa na bino mpanzi wana Robino normalement ko sangisa eza siko ko mo sangisa papa na mwana to tia nzungu moko non eza masolo non eza question nzungu eza masolo ya vie na YouTube tango papa banda kotondisa ba stade de Martyrs mon frère to lo ba mamsusu tu peux faire de vie oui bon merci au moni ba baro ba ve le roi de la forêt batika na ba papa chéri batika lelo mutako komana ngwati netso ba le roi de la forêt batika yaya otondisa ba stade la plus ba 4 fois ba 5 fois yaya ba 26 normalement ba vie c'est bon mais vie à vie bien vie à vie normalement pour la pe le roi de la forêt expliqua qui a le big non ba somba pe ba nombre de vie on a ebisi oko somba pe ba vie mais adresse email ya ba vie on est-ce que sur ba relation non to ya ogangela ba vie to gangela msala na biso to sala bonne musique et détendre batou et sepelisa batou ceux qui vont gagner la vie c'est le roi de la forêt faut ba na TV ba gagner la stade de Martyrs oh non ba Michel le bo yemba danger ne bino bo mona bo yemba danger mais so ba so bon beta ka ata 20 pamba
tondi ça ba grader wana ba kitso wana na biso tala na biso yo moko comprendre o mata na produit te pona soni o comprendre musique lelo évoluer na ba technologie nango tout ekomi nango masana nga mudi kitoko na ba technologie nango ndenge ekomi musique évolue mais sikoyo to bo santé musique eko évoluer mais vite me beta concert bon on a beta concert VIP mo bo $20 bon tellement au salaire ba vie belé il faut bato batala rayo na ba rali bana ba la kina awa ba futa ba billet ba sani ba concert na autom suna kina mais Yannick c'est là tout ça non moi j'ai mon robot na ndenge yozo mone la monde la musique comme okendele lelo na ba polémique comme olega sur internet sur les réseaux sociaux est-ce que yo en tant que musicien au quoi filmer les biso lelo binake non lelo soki ba Robino ba homo chrétien ba faire ebola ba kabose bani est-ce que vous avez m'assure que non et ça par coaching to yo en tant que musicien tant on ça l'analyse parce que faut on en a parlé notre APTV la réalité et ça par coaching ou bien des moi de to ça émission ce pesa yi coaching ngapena ngato yo pona coaching ngato finga mponto sa base mais tellement na makambu nga da ya nzambe na le roi de la forêt pesa moi na ça la coaching ya exact mais ce que batu oyo ana makambu sute amona kisa sili na ye il faut le coaching ya ba gens wana mambo so mona musique yo ne zone ngokoma ya ba vie ba nini te to beta ne musique beta musique ba lula ba nsembo na yo beta musique ba sepela na mambo so pesa batu yemba na ba sepela na vocal na ba voix na yo sala ne makambu po monde lelo ba jeune lelo ba komoluka litoi o ka bena bana mo ba fandeli nsembo no ba ba ne 5 fois ba tonton mo la ba papa mo parce que monde mututa fungwa militoi et ça sondenga lobité mais ce que yo so mo beta musique mikolo na yeba na lobi mais mikolo na moni na dimne na finga ye pona mata mikolo yaya wana ko musique te wana ko bosa théâtre comédie nde na mona mikolo ba ndeko na biso mobikisa ba kata ba mo sa ba biloko wana po ba tala ba mpena ba YouTube ba ko tsa ba vie ya ba jongo danger on comprend donc normalement mo sa biloko normalement yaya bon ye afinga nga bon ya finga nga kotika sino abetelo maki yoki ikangi na ka monde maman ko finga nga répondre maman na elo na nga na yo finga yi nga betelo ke sa succès bon yo pe kota studio betelo ke sa succès maman mona batu subo bimne maman na musique po batu musique ba sila na bango mais ba ma créer ba polémique po esa nini et faire rattraper ba on a ba raison po batanga pe comme nde batanga yi mikolo innocent suka innocent ba batanga tronga ba batanga suko mona et il faut na ça non finga nani oyo tu vois mais alors que c'est pas ça dans la vie ya on moni ve nga adosenga maître sengi qui ngasani toujours na kata ba Suisse tali ya lobi yogo ndenge on la TV lobara mamba les big boss le roi de la forêt OK na note midi à 14h lobara au polémique non biso ba misa polémique te na bonde to ya beso question ça na ngote na ndio yemba donc na no panza po miko to panza mais avant to komona côté ya yemba na nazo ko boire ve na adosenga ba lobi ki ngasani na kata Suisse siko to sala no jemo robo Zwa Kombo, Maréchal Souvé, USA. Balobi restaurant Yolo et son à Dallas. Bon, avant la bandaye, venanga dosenga, maître Sengi. Maréchal Souvé, USA. Maréchal Souvé, USA. Mon frère, on a bois qui gaga. Mais ce qui est au Longoli. C'est là déjà. Donc, Banada au CP. Bon, Longola barre, on a pour un CP landé. Maréchal Souvé, USA, restaurant Yolo et zone à Katia Dallas, communauté congolaise tout. Tellement ça Dallas, pour Makila Dallas c'est ça. Maréchal Souvé de USA, Barbie restauré ça na Yolo, Tokokoto, Yolo et zo Tokokoto wana donc. Yo ebi Maréchal Souvé. Ouais. On est toujours ensemble. Chagi ma vocation ndenge na la kakio c'est réalisé. Balobi afoué mama koluto abana Constant afouette na katia Soudaf na bosaniote Marlène Kachama Léonie mama lopango Peggy Walungwa Jer Walungwa balobi panzela biso na nteke mokili yo ka babi mikolo yo tokokoma wana na osepelisa bino babi corde vocale na kanisa kiyo salaki pepele ya pambana meka kotombola kilo miswe kosaka pe quelquefois golf kisola oka banzi mona formidable machine à voter o ba noko ba yembi po biso na wenge to na eloko moko boye
ndenge ba noko ba oyemba fo yoka pe nde noko ayembi po lelo noko pa robela pe rosa pe ta simo contretemps yogo sen au couvrir mbala moko so yesko neti chef na biso papi kakol akosaka nga avo flashe crédit na kwe soka komi na batware basala rassemble soki baye akoma kokosanga kende kona ye nzoro kande mbanda nanga mamewo mame bayibinga lolangwe mamewo mame bayibinga bilenge mamewo emebere bwata bolingo motere koti malili ya kokotisa souffle chauffe adoni mukamba na motema na yo nakomi yuma lipasa de gisha bemelo belinga indinie mame nga nazolela ye mame wo siki mwanza dadi kamba emaso na ngol totapichu muzungu nga milelo bino kuna lolango na filme mame lolango na filme mame lolango na filme mame wo anga nazolela yeye mame wo ngasko na ye nowelenge mangebe excellence nge mangebe zongi chez bango na mayumbu na biso mungala te siko biso tala ba recherche mo na mungala me na kota ti et pas le big boss yo mikolo na esko nowelenge mangebe excellence nge mangebe ngoyi musoko ngebe ya mama Esther excellence so yo lo bande mpona bato ba lo bageno apparemment bando e maison mais rozolanda ba ligne miel de son te simbita ngana yogo oyo katela yogo na kasi ki yogo ezobima mais apparemment on dirait yogo asala nzela na ye bat faut pas comprendre eloko nalonga ni explain père na biso asala nzela na ye Lola Dindo grand frère nanga je le salue mot du confinement na maman nene aux États-Unis fait nanga ala la pongi avant ndakuna va sala penzela na ye yani Dindo na ye na nzela nanga menaki yogo kaka oka benanga oya kaka na binanga wa rebelle accident na nzoto ya modoka chako malagoni. Il était très joli mon adoré, tu as libéré mon cœur m'emprisonné. Oh kapena kena sa danger kena kimi o soki na sa wana donc bato balo bagolanda ba ligne miel ba ko sa ya tout ce que tu m'as fait c'était pour me rendre heureuse, inoubliable ces mondes merveilleux. Très cher internet, wana balobi ba immortaliser. Artiste ne meurt jamais. Les vieux dit de Yongo perd son âme, l'artiste ne meurt jamais. Shagi Mavoka ma vocation. Maréchal Essouve USA. Balobi Maramongo Hervé Ituri qui boranta me. Migenyema na Paris. C'est-à-dire mon cher, toko salelo ko moko bopo no luka sepelisa bangaya batoro toko s'occuper na bango d'ici là migenyema toko sila na bango Yannick babi toko mo kende na suka émission na biso ndeni ba jimo ouais na pesi bana na ngambote Gal Dindo Jessie Dindo Andrea Dindo na pesi ba mbote kitoko na ngola nzambi pepele merno apparemment on dirait na oka ba suspicion que yona mère la chinoise mambo ici là pour ni mino ba mise bozala ka ben fidèle wana mambo yuzo zong sabiso na 2020 toi na 2020 kasite j'ai mis maïbele ngebe pro bébé de la presse ngebe no welenge ngebe j'ai mis maïbele ngebe ado senga ngebe kingasani na kata ba Suisse ngebe ado senga vena ngado senga Senga Biani Dindo, on est intelligent tellement la ligne recevoir toutes nos questions et répondre. Normalement, je salue tout le monde tout la ligne à Paris ou en mode de confinement. On a ici le gourou du temple, on a ici Mbote, on a ici Freddy Ngoma Mbote,
Freddy Ngoma ve nanga aux États-Unis na pesi mbote namoni bwaka Marlène Kasanga wana mutu nanga ya tongo ya kati Mirador nga nzambe vie oyo nzambe faut pesa Marlène Kasanga surnaturel je te salue ma sœur namoni pena akomi le roi ngabo kitoko esimbi kitoko Marlène Kasanga so na bwaki ye fona bwaka pe Nancy Dindo master na ye sœur nangai. Je profite à saluer tous mes sœurs au bazar Libanda pour un mot de confinement. On a fait pour la compature na bango. Tété Dindo, Fabrice Dindo, Nancy Dindo Natangi, Divine Dindo ma petite sœur, grand frère Nangalola Dindo, na maman Nanette des États-Unis, na bébé Nabisha Sika. Et je salue toute la famille donc toute la famille Dindo qui est na Balibanda. Napesi bango bambote napesi ba cousine nga pe mbote bato ba libana ba cousine kota famille ba mère ba nini ba père ba nini napesi bino mbote na linga bino makasi Yannick Dindo figure emblématique ya Dindo yo kopé à l'excellence le big boss Weranson et sans oublier les originaux de Weranson wana na Angola na moni Mamadona Monica double Coca-Cola Coca-Cola gaz na gaz Mamadona si la raté asila jamais Nicolas à Paris Maman dona Monica ya Paris na pesi mbote na pesi Yemoko Claudine Kinwa ya na rattrapé au samedi toi tu es ma sœur tu resteras toujours dans mon cœur ma sœur Claudine Kinwa la daronne je te salue et sans oublier Fatoubo Avida ya Champate Fatoubo Avida ya Champate na pesi mbote Fatoubo Avida les originaux Mobimba, on a on est ensemble dans la ligne mingi. Donc Yannick Dindo, je vous love. Naki Farabino mingi, les originaux. Balobi groupe sur l'arabien, nakatsa groupe le roi les originaux ça c'est. Danger. Souka on appelle mon mot de Fatoubo Avida donc on est ensemble. Merci Yannick Dindo. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube. Balobi abonnez-vous massivement. Boya et belle. Balobi ngana na kombote na presse. On a moni bangaya batoro bakoti masolo ngotro nga maréchal de la presse nga soldat de la presse nga infouini de la presse biso ba joueur bozo biso to na ba ligne ya ba vie na biso problème kendi les charismatiques to na ba ligne na biso ya ba vie na biso Serge Kaembe Chobo égal vie ba ligne ya ba vie na biso Zakle Bababa se masa na nga mi gagner mana pare bi mambo biso to sai lokote na ba presse ba yuma ba reverser. Mais Miguel Masuna qui Miguel Massanangai, Angola, comme à Paris. Si Miguel Hollanda, on a soda, on a Massanangai, to banana et bitumba, oh, to sola, on pas Mamadona Monica, na 4,55. To sola, maman, le Miguel Yannick Dindo confirme. On a Massananga, to sola, maman, 4,55 chez Mamadona Monica, na Luanda, à l'époque. To sola, on a Miguel mais le confirme. On a frère Nangai, na lingage makasi, na sepelana, sala, musala, nae. Mon frère, sois fort, yo yebi. Yo bacha onde kendarat ça yot nakata stade joueur bakumisa ke pa batebele mais bato bakumisa ba joueur aye ba bilongi na bango sorti donc ça mutema yé batimba yo ala radana yogot timba Miguel de Parigo balobi abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube balobi ngamoko na sina zuda charge à ma solo muto bouger te muto zaper chaîne te botika la scotché branché awa balobi abonnez-vous massivement partout dans le monde. Maréchal Souvé USA balobi restaurant yolo ezo moi na Kinshasa tout moi na Congo nyonso o azali banda mboko za mposo li antaba o liboke mbembe o nalia liboke nalia kikongolais misili pondo limbondo restaurant za moko na Dallas resto yolo ezo danger donc balobi na bosanité Anya Star el patrona yende makambu mutazu charge talaka mutlo wanga charge à kilo mais Anya Star andimi ko memangai yona ni oboya makambu. Je le salue bisika zali ainsi que les cordons gère walungwa mon vieux moko boboto mutema malamu fongolela ba petit na mutema masa na ngai pegi walungwa héros dans l'ombre encore et toujours na ebi que statut déjà bako ouais ndenge zala kaka mi genyema balobi. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Gare du Nord comme d'habitude. Comme Nasuka Yannick Dindo, balobi ba dédicace no Asuka ainsi que programme ya maison mère à part après ba confinement est-ce que programme ezali na ba
concert na bino en live aux encats obeta. Non, programme ezali parce que ce confinement esili pena tozongeli ba activité tout ezongi na ndenge ezalaka ba répétition communale na biso ezonga parce que yango toza nango nanu photo to tambola pena to kosa batu te quoi parce que to bandaki yango photo kena pena tina suka soki confinement esili tozongela ba répétition communale mais siko toza na ba répétition en confinement ba concert en confinement donc tozobeta rare en huis clos salle vide tobeta pour se faire ça batu tout beau s'abonner massivement na chaîne YouTube. Il y a le Big Boss, le roi de la forêt. Bozala de cité, Bobando CPLA chaque samedi. Et quant à moi, on appelle si Biro Nabiso Mbimambote, CG Junior Katakata, Dota Pichu Muzungu, Namoni Sankara de Kuta, Namoni Cordon Nabiso. Cordon Nabiso Alobarana Mingita Sambel Rapé Makasaza Pasteur, on appelle si Mbote. Et sans oublier président Sami. Et sans oublier Maître Nisha Sikate, l'autorité toujours oblige. Et sans oublier Maman Dona Monica, Coca-Cola, Gaz na Gaz. Les originaux, tout na Lingarabino Mingi. Babi groupe Oyo et concert à musicien et film à musicien et sans oublier Exosengiama, félicitations Nandengo Sala Firita Papa Ozo Salamala Monzama Pambola Baksamaye Lewana merci de l'avant et sans oublier Venanga na bandagi na Suka nae Maître Sengi Adosenga qui ngasani toujours na kata ba Suisse. Donc Venanga Adosenga qui ngasani toujours na kata Suisse Venanga ta élégant face à Moulay le roi ngasko ya mbinga atonda siko Adosenga ve kingasani Adosenga kingasani na kata Suisse numéro eza na WhatsApp normalement et ça la biso pe bien tika va sola roleka mundele tika na ya la ponyo on kande website ndeko nanga pe na tika ve asola roleka mundele taka muta aleki mundele na sola danger Venanga Adosenga toujours Maître Sengi kingasani toujours na kata ba Suisse sans oublier Eric Ewena masananga salande to lobaki yoyebi soanga pena na estime na ba valeur sara bien Eric Ewena o masana yo donc yo na mema ba charge ma mbele so na mo mema obwe yo yebi yo famille Eric Ewena na pesi mbote et sans oublier Claudine Kinwa mami na pesi mbote Patrick de Panama Venanga dadi mabibi azaki autre père de maman na Luanda veut mes condoléances au petit na yo ve mon ba 12 wana na ba 92 wana betara mso ya mbacho moto tiki ba ya mbanga pas de problème mère mta ya mbagi ngai mère mes condoléances na Venanga dadi mabibi wana Venanga na banana etongo va boudara fort veut so bano boudeur merci Yani Venanga dadi mabibi yo mes condoléances on est ensemble papa mabibi on est ensemble et sans oublier na Sili sana chité yebena na rosangi c'était quoi Jemima Ibé le gros bébé de la presse na pesio mbote namusana on est au salaire ça on bien donc merci numéro na ya Willy Mouchen na mono bloqué ngave donc tokaboni ya Willy na tuna tokaboni na mono bloqué na mono sous photo TV na pesi numéro na contact ya plus 243 81 58 86 459 dans mon numéro de contact et ça plus 243 préfixe na biso mboka 81 58 86 459 donc so bengi bozoyani dindo non solo na bino ba benga on ba remarque na bino ba conseil et au sala bien et samedi au numéro so émission koti bozoa ngo déjà pour chaque samedi dédicace et bi ko sala bien par rapport à chez donc na pesi chaîne na biso masana na lingari mingi Pegi Walunga Jero Walunga iye yo penda Pegi Walunga Jero Walunga donc balbi chaîne pour s'abonner massivement na lingara bino mingi Yannick Dindo ngana yemba sa no sena panza ndek danger ozo panza to succès na chwaka balobi RDS International balobi abonnez-vous massivement dit na chaîne na bino YouTube Jero Walunga vient na ngai namoni bato bakomeli nga de part et d'autre oh lobini pona mambo kabose ozolala kabose masana nga migenye mayebisa nga aseni no kabose balobi ya fingi ferre diamba ba tatouage ebele na nzoto asala keloko te na musique akongo mais so yo moni ke mutu azofinga mutu diamba se ya za père nganda mutu wana ba yebani po mutu wana ya osomba se ke no epa na yo ya botala ba mamsusu ya dosenga venanga excuser pardonner expliquer ka bat muke Maître Sengi kingasani toujours na kata ba expliquer nanu batu nanu omoni faire kabose na moni yo mto tuni on na tu pona yo ka yo nga bat balo on a évité so ilo neza mais tant expliquer na expliquer batu boy babi kabose cracher sur faire pas de problème omoni lo moto lo balelo oyo
omoni soko omoni mutu azofinga mutu babilo omoni ti tala ye kuna libumu munene seke bokeno omela C4 bosomba yango pharmacie moko boyebani so omoni mutu amofinga mutu oyo amelaka diamba batatu yaya seke yo ne pe nganda yaya ka osomba yango monaka yango yo finge na TV botika babilo so wana ya miziki te beta miziki bat basepela na yo so omoni miziki no elali ko calculer muninga to bando finge ben insultement parce que il a des enfants. Yo pe mon frère wana leader wana ozofinga muninga leader wana ozape na bana est-ce que bana bino batala ba YouTube te vraiment tolo bana yaya olong ngapena olongo pena na ndaku na yo oye pena na plateau journaliste mo lati pe bien na linette ne longo bambi ba alors comme finga muninga no amelaka nini oyo asalaka boy yaya bana yo tango zonga ndaku ba conseiller te papa yango bana ngaya msupe bana msuba ba lingala po bana ba français so za na bana ba français na ndaku ba so papa mais pourquoi tu as fait ça on a regardé à la télé tu insultes papa X pourquoi ce que chose à sage oye sabana po okangami akangami mais ce que chose na bana ba lingala papa lipa na ngate moi batuna makamwana moi batuna makamwana ezate siko seke leader wana za na bano balobaka papa lipa nanga tika pondu nanga yango moni poso za na bana so za bana lokwa ba Gaël Dindo ba Jesse Dindo ba Andrea Dindo baloba français so na finga bana vraiment talora Gaël abenga mais papa wana abenga nga su papa tabenga nga suko na Yannick mais pourquoi tu fais ça wana songisko po na comprendre que ya mwana Yannick wana bengi Yannick papa mais pourquoi tu as fait ça je regardais une émission là tu as craché sur qui là pourquoi tu fais ça je t'interdis de faire de trucs pareils à la télé il faut pas insulter à la télé il faut venir donner votre programme faire la promotion de votre groupe et des chansons que tu es en train de faire c'est pas ça papa il faut arrêter je suis déçu papa on a caté un téléphone qui a maman ngamo na songi tala misalo ba français boy au moins na ba orchestre mso ba leader ba yaro finga bato mona yemo ayebolo ba français te 3 mois français ne na lobi bo kokaté parce que yemo na ba ne ba bavarda na français te saka yo ke ba longwana yo ko sabo ete em super fana na ba ne sika mo te yango mo éducation ça là te pas souvent na ba ne sika mo moi finga frère na on a TV ndingo ne sati ouais bato ebele mo solo ba de aneti ba bloko ba bangi na TV bon moi na yo tout non papa bangi c'est quoi parce que je vis que tu parlais sur bangi sur le frère là que tu parlais. On va expliquer moi ni bangi ça et le roman bana melaka et ça danger tala ngako na esa bato moni nzambe bombo ça va jeune mais ça en musique pour mukolo mega kana le roi de la forêt le big boss pour au monde Yannick Dindo lui c'est Yannick Dindo au monde Yannick non là te le veste chemise pena cravate na le belo so français to so na français so katanika oyeka so finish na lingala na moni ke yo illettré mama amsusu na pesi na côté le mutute mais parce que président fait rigoler moi mutu mususu azolo baloba les kaka na TV répondre na français yebsebe yo finga na français be yo loba mambarkimo na français au monde na kokaté le bakima polémique esili parce ba show so monique musique kufio luka cop na bazandu wana oye na ba vitara na oya na ba bazandu teki ata ba body so monique moi te ka ba body ezate oluki ta ba keke oteki oluki commerce mon sale pour musique esimbe suto bando finga esimbita danger merci Yannick Dindo senga excusenga maître Sengi na fingi TV na songi sika ba pondi la leur parce que moni maramso komi mabe danger et komi bien te yo longwe pe na finga frère na yo pe asa parents yo za na bana ye pa na bana oyo fingi ba bangi ba tatu na esali yo vraiment donc c'était so bozaki na bilo au moins à compte à rendre ninga kuzu bosu qui sont bien ninga kuzu ko yana na TVT ouais merci police c'est pas propre c'est Yannick Dindo musicien wenge musique à maison mère na fingi mutute na côté pe mutute na cheka pembe voilà et pour mikolo ba benga Yannick Dindo la pembe la voix mélancolique Yannick Dindo la voix mélancolique pembe na pembe ouais lui c'était Yannick Dindo la voix mélancolique pembe na pembe. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Aimable Internet, très cher Internet, scanner la message au Bengabino. C'était bel et bien moi, Rocky Kilolo, votre humble serviteur. Ouais, tout le monde a dit ça. C'était bel et bien moi, votre humble serviteur, Rocky Kilolo. Quand on est à Bino, on est là. Où l'on va mener Caillou, on est là toujours. Donc, on a fait si mbote napesi maréchal Souve USA bambote belé balobi Boss TV na États-Unis d'Amérique keba na BM mwana Congo amuninga na ote Boss TV ngamo muna kebisio po émission roya na oyelo mabe BM mwana Congo aza muninga na ote keba tosa mutu po ya idayo ndenge biso tozo tosa ba gere walunga batu bazo idaka biso na ba vie
tosa BM mwana Congo aza muninga na ote boss TV keba na koyelomba la sima to kosila na nao sur internet Yannick Dindo to silisi panza chwaka balobi mokide sepela ba no welenge mangebe ngebe excellence ngema ngebe ngebe ado senga ngebe ngebe shemi mai bele ngebe ngebe ngoya kaka na binanga wa rebela tino nzoto ya motonga shakoma goni kajili wezo ibayere kakate ororo okelokola ado senga kelokola flèche aller à son retour lokola bougie esila kana chandelier lelo moye bonango kobima na horizon yo wala kere Freddy ngoma janisi tajemi maibele ado senga ngebe ngebe excellence ngema ngebe ngebe ngoyi musopo ngebe ngebe ya mama Esther excellence manga jotini ngomilanga ngango yange mangongo suka